yo moko boye. Moto batikela ngai. Andaya. Akuma na tele na. Mabe. Mama, mutaona ni susu. Mutaona sio. Mama yaki miyoti. Associé na ngana ndidi kinwani. Ayaki kope mo ya pemi ngai pa ina zo ba produit. Na leka na tambola na sa ba caution nyonso. Ngo ma ono kimo pona. Oso mona kima mama. Na komi komona epai na yo tata. Na koli o na lobaki papa, o lekelaka sake 20 heures ngana na tina na ote. Nani na tina na libumo na yo. Mama problème akolia eza teke na zobo ya kolia biloko pa na yo. Nazoki ma solution nazoki papa moko domestique quoi, papa moko mokolo. Mama d'ailleurs azola milanga biloko oyo ya kota papa oyo zabo ya kusala biso. Eko. Aza musuku mama. Pe alambela yo eloko nini wana ya malonga yo okoli mama azolambela nga kile misili mindindi babiloko papa za kolobela biso wana oyo ya mboka na bango mama ezaki wana yo kolia ko yo za boboya pourquoi mama yango wana siri kumwe koti yo tita boko kumisela nga moto domestique eta dame ya moto wana yo yebi ya mama Kolobi lolongo ina pasteur na ndakune pa na ngai. Sœur ya mabondeli ayaki ko remplacer bino. Ayaki quand même. Ouais. Abondeli mama atiki ba situation nyonso na maboko nzambe. Lopango bapayo ba oya na ndako. En tout cas na ndimi te ke na kozo mwana musala ya milimo mabe ndenge sœur wana bondelaki lopango na tondi na Saint-Esprit. Sika yo pe opondela yo. No ka ba mabondeli. Maman, ngai na yeba vraiment. Ndenge se wana bondela na nguya bongo. Est-ce que témoignage na vraiment eza bien? C'est ya nguya. C'est na nguya. Tika. Bona mwana wana dada. Tika. Ngana kubela mwana na mbondo ata. O asaki boyenge yenga na ndima te. Mwana wana na biloko misato. Oh, Patricia yembe. Bonjour. Ayana alekisa moto bonjour te. Bonjour. Merci maman, merci papa. Mwana wa. Pardon. Okolo wana to tutani na ina porte. Ngana akobima ya akokota. Nga moto na tutaki. Na yo kaka kaya popolinga. Pardon mama. Na baluki bebo na tali ye. Alobia soki mwana azaka ngande na pesi ye komoriti. Kanisi vraiment soka mobile na ozalere ye moto akobala mwana wana ya mwasi adui penza bonele obi belobi ya kokwana. Mais toi, laisse-moi calmement. Calmement, moi. Calmement. Comme cette Bible, tu vas tout le temps. Tu vas méditer et faire tout le temps à tel livre. C'est un livre tani. Et ouais. En fait, je ne comprends pas. Au cas où on n'a pas vu. You mbe na ke kanu be yo mbe ke kanu. Na domo na nito laisse-moi lire parce que en tant que chômeur, je mérite quand même une bonne distinction telle que celle-ci. Ça ne te plaît pas que vous allez nous prier, prier et une salle vous dit mon papa et mon papa et mon papa et mon papa. Mba na yo. Mama et mon papa il le fait. Attends un peu. Oh, là, allez mon bien dit. Loin. Laisse-moi lire. Aujourd'hui, ma message est sur Angara, na ba lecture. Bible.
Non, tant qu'on va la bonne. Et c'est ce moment déjà dans la Bible qu'on a offre d'emploi. Oh, ceux qui ont engagé le chapitre mon. J'ai eu le temps de lire la Bible de Genèse jusqu'à la table de Matthieu. N'a mon élo monté sur Ngonda. Si quelqu'un au moins n'attend pas bleu pour peut-être la lecture. N'a pas beaucoup de gens qui sont morts boyé. Oh, bah boire kalawan parce que nous là qui est maintenant et bon. Et tombé chasse n'a pas de Bible là on l'a maté. Tanga offre d'emploi c'est rien. Allez. Parce que bleu wana oza mukanda mwana offre d'emploi ça. On ne comprenait le mot et on ne moi j'ai une petite expérience. Ils ont attrapé des boulots et des boulots et des boulots et des boulots comme ça. Merci. Il y a un aussi gouvernement. Na CPPT. Oh, CPP Bible. Attends, déjà c'est du canal. Est-ce que comment ça ira film? Il le va quand même. Olha de como teu. De como ela sai de como. Isso não é cena muito grande de como. O já morre. Não é. Vive um tanga sala. Mais. Vive um tanga sala. Bien. Le dinga de mettre n'est-ce que sinon que prier le dans la radio pour la pasteur tout ça dans le temps il y a de comment vous pouvez prier capable de bien. Bon, donc le kindaki na kuti ba pasteur. Comme le kindaki na kuti ba pasteur ba yaki ba sambe ti ba kina ba. Donc ngana ina kuti na ba mu. Na pina se prier na ndenge na après frère wana de ba prier ti na ne sans douleur na kina no ça transforme. Oh, combien? Il y a 100 $. Il y a un bon. Bon, oui. D'abord, il faut changer un mot. Non, ils ont bon mot. Ceux qui n'ont dit que non, on a changé un mot. Et ça fait qu'à bien, c'est similaire. Donc, on a qui n'ont pas la boutique. C'est ma journée, ma poule, déjà fatigué. On a la qui. On a la qui. C'est quoi, yo? Mais il faut terminer avec la tania. Après, il faut terminer avec la tania. Parce que bon, tout le monde dit $10. Non, visa. Comment moi voilà tika yango il faut que ça peine ça il faut que ça parce que j'aime taper surtout quand ça c'est papa dit pardon aka pardon est-ce que nous avons écrit tout traversé pardon si c'est tout nous avons pas si beau il faut gérer oh non sous ah c'est bon sous est-ce que c'est ma provision c'est l'anda c'est tout donc et ça ne va pas bien frère hazana makamwe minene il y a un problème spirituel jusqu'au point après de notre être ensemble attends mon thème nous travailler jamais une drôle à ça et va ça le voir transport maman n'a pas dit visa tala je vais la grande de moi là adoration je vais dans le nani tala ça ga kubu il y a beaucoup bimba nani fazali mitoto ya tongwe visa la visa d'adoration mbongo na ngai ya mo tuye $100
yete. Je pensé si ka kindaka. Bango soki bayuki likambo matanga, libela. Katuka. Yango tumba ko. Bango bayuki. Mwana oyo. Nzembu niyo zikaka Loketu yusa mukonzi ya ba mama nzemba kupena dingi yangu wao ndani ya budi kasa suti sina kiloka mwana basi mikulizali na kuluka mutoyo mikulu nyosa buki la kanga biloko fukai solwana nena aza kumona pasi pona kutinda mama zwa mwe loko dena lata ti loko nanga ya kulata ti nyoso mbo nyoso kuteka biloko bila yangu doku nini kwewa Bodo Papi. Nan. Alekuwa. Uzaka kao. Tango za kutele pia suru zana yuka kao. Sifale wano beti mpunani. Kasi ngana yoki makelela. Yangu na beli na beti sirfe. Ha. Oh, anga Loketu vraiment Loketu anga vraiment ma. Iko na dudia. Mama wa. Bodo. Duki yu vuandi kakao wa. Kuna kaminio wana ya uyu ninga kukende. Barubaki neferite. Oya boveki maswa. Barubaki neferite. Loketu tango pete sefere wana ngana yoga na kanesi yako bele langa mo yiba yako yiba toke na bilanga ayako yiba toke kwanga toke bandonda kasi yangu na sakubenga te ngana yoki kuna makelele kuna ngana seka saka kwa ukeka kamboka kitasa ngute ya kisasa bakende yo balobaki yo yebi ngonga motu ka wane okende oyebi barubaki nenzer yuza kakao fwani nefele yo yoka ji yangu wapi nefele siko to yangu ngani kasi nefele yangu yu tibozo kumona kutala bie salukendaka moyo yango yana nkingo ya banzete ya mbila buya wute mbwata kala mboba salukendaka nefele yangu ufwandi na yuka Loketu kasi salukendo Loketu ngana yako mona yo kelero tuswana disuswa wana balume Loketu baninga bayala katsoke mobale yako kende mobembo okomona miso komi mai nzoto komi lembo nzoto seko lemba yo komi nane susi ngai Loketu ngana yako comprendre bana kaka lelo komi lelo komi blessé Loketu on l'appelait ngana ba l'heure alors que ngoke koki nanu te kondiro yako ko préparer bisengo moko boye biyenga moko boye suku kete kuvuandi na ngana sana mtu na Kinshasa yo mtu bende kubata kuzira yo kuna kene yoka so vani na yo ngana tigali tala yo mwana mwana muke siko ni na ya mwana mukete kasi tuvuana na uyana bisengo lo bitala bolole wana mo bobe ya mobali akende nga kote na tigala encore bonnane yango yoti bonnane na Noel otigala na bolole ya Gonano makango na ya mikolo yo oye mokili mobibe yeba na se ya matiti na se ya ntete ya mangolo na se ya ntete ya malala na se ya mai ya bambishi biloko ina za kupexila yo angwa ikambo Gonano yo ningi kuyoka tena na lulina yo dikambo yo ningi yo etwe yo biloko yo za kumone ezwi yo saluke kende na yo kende merci kurunyo tuna lubaka
mikolo nyonso nalubaka mikolo nyonso nalubaka lelo nalubi lobi nalo lelo soki nalubi lobi nakubia boni kutatoyi boni Loketo tala ngai naza mokunzi ya bamama ngai na mboko oyo mobima basi baconfirme ngai Luketu mokunzi ya bamama oui voilà ngai okomoni na ngai yokusakana na ngai tala toboyi bapolémique tika kaka tika toboyi bapolémique kende na yukende na minito na ya koloba oyoki lokola yo baconfirma yo ngambe na ya koconfirme yo na kibula na yo na Gonano na yango mpona kokata kibula wana tota na ndako na bolemu malembe na yo na bilamba na yo na misala na yo yale na yango linga biloko na yo na malembe ale na mokongo olaninga na bisasa nkaye Luketu ngayo kaka ndengo lobi wana kutu tata Tito na yo wana na lobitika walo ya kufunga nani ngoma ya miso walo yo ubusa ni ngai miso ngawana mpona nani mpona ngai na ukini kuvua ndipa ina natuna yunano kwa na kichaso uyu ngai na kukendi pene istika ngai Luketu mukonzi ya bamama nani atipi nistika wana kukendi pa ya nani bongo kende pa ya nani mpo ngai moko ninga yako kendawa na yako kende mpona makambo ya mwana ya lege na ngai Mbata Siala mena kukoma jamais na ndako ya Mbata Siala mpona luli ya mwasi na ye wana ngai na yala bandeko bele na kichaso soki tokeyi ande pa ya nani pa ya Sara yana ndako ya monene atina kina foto awo monaki yali ndako ye bitasi misatu soko moni ukangelinga nkanda lokola yo osa lemba lokola balembisa yo na Gonano yo kofanda uzwa kolo nyonso suku za kukontinue kaka biloko ino wano yako meka moto na kukendi te ngai na kukendi pa imo te yaya na Mbata Siala wana lubanga Luketu te oyu ngana lubi ngaso ke alubi oyu ngana lubi yango wana na kukendi te na kukendi soki maloba na yo yali maloba ya Bible moto abakisa te moto alongola te aloba kaka amen na kukendi te ye ikamunini ko uyoka soni ko fani akole nene pa koli kuna banguni yosu kuna bakoli bana bakuli bazana France nuyu kianza kasaka te mwezi kena kote sa biloko na ngai narubi kote sa biloko na ngai na malembe kote sa na ngai biloko wa soko lingi ngai ongana koleka boye olingana soko lingi ngai te otikali ale bo continue yo na Gonano lokola yemo konde ya mama lokola yomo ngama ya mama kene na maloba na mwana batuleni soko kopela Kristo ya mongongo te mpona ko mema kama loba ya bato kene na yango mami nani alonga nyama tala ya ko tala basese mapoka tala konani loba kaka na belela makasi mpoko na no ayo ko kai utala kanga loket inani bila kuwanuta sasa priest yoga sasa priest ukuma bitakawana ngaro oye bitebo limo yana principe na yango ikolanda oya ko triche na bolimo
basali plus de 25 ans de mariage, il faut pas voir couper ça, il faut pas ma médaille. Ma médaille. Je suis beaucoup ici. 35 ans. 35 ans de mariage. Ah, bah, mais na salaki ni sengo. Donc, na la lobaki, oh, nous sommes pas plus de 25 ans de mariage. Na la lobaki, oh, oh, ya ngaina, Nzita, 35. Surprise, hein? Tata, yo muna na susu na ndako te. Tania. Habita. Tania la classe. Azuna mi congété, hein? T'es calaté. Écoute, hein? Pour aller niveau papa. Hein? Il connaît pas le nom comme on son ndako te papa. Hein? Oyo kibisi na sango nini? Papa et maman, vraiment, ça me rappelle quand même les anciens temps. Oh là, chacun aux quatre pattes, papa et maman ensemble comme ça. Ah, tata, yo moko ozomona. Mikolo loko tuzo komona te. Yango na totali ki kuna na banza taka nini wa. Toyeli yo fufuna pondu oyo eko kosunga bino ata na mikolo. Toyeli susu Tania, moi si na ngai hein. Moi quelque chose pour na tango akindika na classe au pesa. Vraiment papa, et vous monsieur prenez. Mais ça mbongo moi si na ite, aye ko pesa moi si na koko na ngai. Et vous croyez que même si je suis chômeur, donc moi nazala kaka mwana papa yo kanisi lokola tubote to kolemba yo même pas jusque là papa. Qu'est-ce qui nous réserve encore? En tout cas, papa, j'encourage quand même cette initiative-là et j'ai reçu mon aboué. Mais je suis quand même un grand homme. Et Dieu a beaucoup mis en attitude à niveau boy. Voyez là, et c'est pas ça, papa. Est-ce que tu as eu quelque chose à ma faute? Bonsoir, tu y es l'été, tu y es là. Oui, là. Et ma bonne boy, et le problème, nous n'avons pas sa minute. Comment vous allez là? Comment ça l'a fait, papa? Et vous ça la nini? Si ce pas pour te laisser dire au cani, si tu fais sur le logo, tu fais que tu as tu mets dans le journal. Papa, avant de sentir. On a déjà un colo, on a déjà un bail. Il n'est pas dit, et le on a déjà chômé. On a commencé à dire, j'accepte quand même le logo parce que c'est pour dire, mais tu n'as pas bon. Et il y a monté pour moi. Mais il y a comprendre. Vous avez quand même mbongo yo na yeli mwasi na ngai Tania. Ndenge kende classe au pesa ye. Et tu ne vois pas de mal sur une pression mbongo. Isusu na ngai na yebiso que ndeko na yo Ambrosio na Allemagne. Hein? Na Munich na mwasi na Rachel baboti mwana. Ba pesi kombo Ambrosinho. Ah bon? Hein? Yamuna to yeki to yebisa yo. Moi on parle de moi je vois. Mwana mwasi te yo. Oh, et voilà, ça na grande et le coco. Et le coco na ngai. Ah, Tania, et voilà.
kaka oza koyebisa biso oyebi esengo mosusu okobumbi yango ekosala bato mpasi na motema yebisa biso tata moto yebisa sala soki mpe tango coup de main osui oyebisi biso biso toza babuti na yo omoni mama na mboka na biso oyo soki nde balongo yo mosala en tout cas il faut osala bisalasala mpo bazongisa yo ndenge wana tazokisi tazoba emabondeli meme ngala mwana mobali nkolo tosunga nazobetango ebakudeme nanga so na limitongo ebaye mwana zongi mwana mobali na nsima lopango na biso mara jele na mwasi ne mameke ngwai esiko baza na paris ebaseli bamakaka emagasin na bango de temps en temps nakendaka kuna etozosolola mwasi ongozonga boye estimata mwa 10 wana ndeki mobali eloko moko nga na ina na motima oyo makambo kudeme ya mabi wana kozwa biloko ya bato wana moni soki nkudeme ya mabi wana nde nakosepela te lokola wana ozosala epa moninga no mobali wana nde esengo na ngai wana boyi ke lobi kuna likambo okomisi na boloko eza malamu te papa oyebisi mama teke biso si toyaki nani visa visa vraiment papa na mama eboko tia ebomona bino yango ezokamwisana metani nde aux environs aux environs papa Tala kuna omoni porti pa yokoti ndenge tikali polele te papa nakutaki no polele mama nga naza cuisinier saniero ya salaka na porti wana mikolo yaza kuyata za maladi soki zalaki ke nga naza na porti un pied dedans un pied dehors bima aza te papa ayebisaki nga obima te ayebisaki obima te tala nalobi yango bino bana basi me kongo ibebi mwana mwasi alingi komona te na lupangu moko célibataire azali wana pourquoi ulingi kuyuka te na lupangu wana mobali wano azanga mwasi azanga bandiku non ulingi komona te motuka eza koleka bakumi 1 oyo ya baameriki wana bokokamata pantalon bokitisi ate ozomata na taxi bis mpa na miso ya baboti na yo basinga ye nayebisi yo fire attention mama papa nga neli makambo wana tala soko ya ye kotisaka ye aza sera mabondeli ok viens ma sœur viens maman Papa Tito,
Tito. Encore. Mais ça c'est quoi? Oui. Faut plaît un mot. Ça n'y a pas de différence à quoi. Il y a moins de temps. Ay longola. Kelu ka mai kuna na mulangi eza kuna na congélateur ya kama mulangi wa mulai wana. Otie na verre oyeli na verre. Ay longola mbam. En tout cas, ma sœur, merci. Qui est qui tout inquiétude de côté de ma casse. Et puis, moi, je joindre yo et Zati. Et voilà, on a préparé quand même un enveloppe pour yo. Pour son portable. Oui. Au sombi malamoko pesina numéro. En tout cas, merci. Maman, soeur, mon indénié nzambe la kisi yemo. Mon nzambe à répondre à ma prière. Mon indénié n'a pas que nous sommes été ma soeur. D'accord, pour exemple, n'a pas ouvert na maman côté na mobile. Bible moi il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'a pas ouvert na monter. Ma soeur ne s'appelle nous ma casse. Mais l'ingina bala yo benza. Nature nanda. Donc, vous avez moi si à maman. C'est sa famille, c'est sa yo, c'est sa penzana. Donc, ça là, donc, là, on va là, yo.
ça problème sur ça. Chaque Bodo a là, il faut s'entraîner spirituellement. Maintenant là, tu rêver pour rien. Maman, t'as mais qui nous là, on a payé maintenant. On a payé maintenant pied. T'as là, visa, là la peine mingi. Il t'a écouté ti. T'as. N'est-ce pas maman? Visa. On a tiré au moins moto hein. T'as là. Non, là, on m'a dit au moment. En tout cas, il faut des quantités là. $500. Le visa. Là, vous faites ça. Bon. Et beaucoup de maîtrise et devant l'argent. Commençons par la distribution. Ça, et Tania, ça, nani, loyer, ça, nani, $500. Visa! Nani. Ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça, et loyer, ça c'est popo. Bon. yo moto lingozwa quartier mobimba ya ngombe otie na libanda batu batalaka yo muzui tikilanga makambo lokuta kotu ko yana zo yabo na yebite kotu yeso ko grand frère ngo ya solo ko koma lelo boyo kwani yo ndimanga te makameso na isaka nga mama mobimba bwina ko kosa oka ke ufandi na ifeke muta zo ya le sokina nde makama loba na yote pamba te oyo nyonso tu yo lobaka na mona ta suite moko te oyo lobyo nazana ba na ba chambre froide na bizwata ne mwana na yo disque do akenda lex la katangonga kuna eloko te o ya pompi na lekaki na pesa yo mbongo somba bakisi na so bongisa pompi tala ola shamba ya saisi boutique na bida bengisi disque do ya ko sala kuna yibi bloka bati yo bosani singa mna koma ko futango na lobby ngana yele ndima ya kanonga ite ngana yeto
anda mukolo wanoleka kana ndako otekela kanga malobo yo mami ngamo ko tele lwetu sakanga mena kipate oyoki attaque ngana za grand frère atolobe mabena shima ngai ça ne fait rien nganane ndako yo ngana mona kina photo ndako wana to bongo bango baloba yale wana tende ha ko ndako kuja dasi bango ado sasa nga confiance ya batu ya bitanga ngana yebike lubaki tasi yangwana wo latindile kile na poto yangwana tulekite yusala kaka tembe ala mtuzunga kaka kuna oh jela nano limelo yango nimelo te yango so ndona yebeli ndeko nanga ndeko sala ko fanda wa nanda kuwa nanga na kuwa nanda kuwa to wuti nanda ndako yetasi balobi wana te msu samaki akula yo bosa ni samaki na makambo tamu kikombo na yangwana awe ya mutayari mokonzi ya bomama na yokaka na mboka awa te eko ya kobanga ngana ya mutayari awa te awa Saro ye monene, sara monene. Tambuta merci bana to ye kaka. Chala akofa lobi. Akofa lobi. Ja. Ambia zwa lokomo. Bongo ya lobi ya ko bela matame yibi nene boye vraiment. Na bela ya. Kale kine na otara makambo te. Bongo ya na. Kwa. Bo poli moi ite. Sala mema nani. Wana suku mbuli kangiri bisukuna wobo ina mnata na fufute hata kufuza te komisa bapaya mabwa to yimba mbangu na nkanda makambo ya libala fufu tikali na mai fufu ni nano te kuna bakanda mpo lokole yaya ko lemba nano te ili fa lemba semeki yo pe bayira balinga tangupa biloko nyoso tu boye nango ka oyo kuya presse akupa lobi wayetembele boyoka kaka kuna mayanga lele basi na yesi soki ngai te babizu nyonso nateki mpo na yaya na ngai tika makambo ya lukuta andimaka ngai nyonso nini mwasi na ye mwasi na ye omoni lengo wana ngai tango na yebisaki yo ngesoki na yeki sasa ndakonyata makolo pana namela mai ngana lieto omelisanga mai ya nini sangwa kuyambisa papa yangu anatakutu mai ya pambo mango te bamela mama ona nini yo za vitu boyo mama te tambuta siko ndenge boyena mama na semi oya komona malamu ke na ye na ye ayamo longa ni na ngai te po omoni tambuta place oyo nabongiselaki yo nde oyebisaki ngo ozoya yo moko ezaka ya mwa esika oyo nateli eponjo kolala yo moko na monene asemeki vraiment bino mibale bokokoka te kasi yango ngana yao kama kutu ndenge biso tokoti awa yo na foto na monkando otendaka yo yale na ndako etasi bitasi misato yo ngana lobi lokola yo yao komisa ya monene ngana lali ne tasi ya nse ya lali ne tasi ya likolo nena ngu ya ngai enzoko wo munene ka uyuza kukumisila izokolia mingi tala semeki makambo ya kolala bongo yaza mukenano ndenza kwandiliwa yo kasemeki makambo ya kolala yo olala wa ngai na grand frère tokukena tsona nako kuku eza munene bakolala badi nangakendiwa ndako ya wa ya kwanda pana ngai yo tekali ya ndege ya toti tolo kuna musu eza mukeko bakolala na kuku eza munene tambu yo za kabwe na ngai ngai nakende pa ya epana yo nakende pa ya makamleke yaza kuluba tulala wapi mama kikuku eza munene semeki na kolongolaka cuisinière wana ya 4 plaques sikoyo ndako yetasi otie balocataire te natala projet otomoi te ozomoi teke eza inachevé na projet osala 5 étages awa nalobi grand frère
oyo leki oyo alobaka eloko moko pe na miso mona na kate oyoki d'abord bapaya baye ata zwela bango biloko balia toza pa na yo zwa biloko to bango babi bayeli makambo ya biloko sinon ça va baril kambo libala mwane yango kana yango makambo ya biloko wana yana Sara biso na mboka tolia bien ngandinge na yia wana ipo na yogi ntango kutu te ngana kamati mukanda mobali ya visa tini mukanda alobi totini la yembwango asombela yoba nkisi epi esoki wana te ngai natini la yembwango mpona kolia na bafufu na bamasangu ngana tindi mukanda pana yo tindi la ngambongo na somba bakisi na tindi mukanda na moto te seme oyoke loko wa maladi na ngabande banda ngai moko soko totali biende mutu azosunga ngamingi zake visa oyoke visa moke leke na ndako pape nini ordonnance mwana ki asombe kisi pape nini bako perfise mwana ki asombe mai sika mobali na ye mosala na ye ne ebongo nga tambutela maladi ya mbuta siala nasali boy babije nyonso tu na teki ngai Sara loba bosolo osambelaka mbala liboso Sara apese ngai 100 francs 100 francs ako ya nkama moko oyo 100 francs Sara mbuta wana ezele ba mikolo na yebi mbongo te bon ça va wana ya makambo ya mwana ngai soki na ye awa mama ya likambo oyo nga na yeli eyali mpona likambo ya mwana mpo nga nakoki kondima te mobali na ye akamata biso lokola bamobwabe kaka ndenge wana atwa mwana ofele oya nga na ye tokende mpa na ye akokisa mbongo ya libali soki asali yango te mpo nga nasalaki ndeko na ye Gonano mokakatano na mboka kuna alors soki basali yango te nga nakamata mwana visa nga nazonga na ye mboka inde baleme malembe te na mboka akende kosala bilanga ubien tolukela ye mobali mosusu grand frère alors tala omoni soko oza mokolo omona bato nyonso tu ata leki azoloba tozwa décision kaka oyo oza mokolo matoyo eleki yo motu grand frère eskize nga na parole na mboka oyo okende kovwanda soko bateke ebebisi yo na lingala na sagesse na intelligence olongoli makolo na yo na mboka oye tiawa oyo osenga embongo libala ya visa soko ozwi yango te ozwi visa okende ye na mboka atanke ki en tant que papa koloto na ye chef de famille ya papa na ye yo oui yo kana yebisa yo proverbe ba musicien Sara landa ngai proverbe ya ba musicien okoma koyemba yo na ye boza ba musicien accompagnement ngai nazali auteur compositeur oyoki tangu ngai nazo composer ni danseuse ni animateur ni affiche ni producteur ni même ba fan même riba ezalaka te lelo alibomi ebimi yozoya soko visa na zimbongo na ye te nakozwa ye mutu nakende na ye na mboka omoni ndenge okabole lebota omoni ndenge okabole lebota non yo ozozwa buzoba ya ye ozozwa buzoba ya ye ndeko yo ndo oyali zoba yo yakotwa bozoba ya mwasi na yo nakolakisa yo ya mosapi na yali yaye na yo oloni bozoba ya mwasi na yo nazo respecte yo kolakisa na ye mosapi te soko owuti mboka mpo yo oboma ngai je suis prêt tala kufa lobi nyama kasi balia yo na famille ya mwasi na yo ya kosundolanga libabe na boma yo nyama boboyi maladi eboma ngai bino bowuti mboka bachar de combat bamitraillese mwana nguya yo yali perte mpenye yali bota na kitomona kitoko kende kokaba ye kaka mopopo nakabi ye te chaque chose à son temps na minute oyo tozolobela mobali na ye aza ata na mosala te cecilia ata mbongo yango yo buzoba ya ye
philosophes, des hommes de science, mais le monde est ils appellent cette maison à Bissona Balambo, à Africain. Et à Mibalé, bon, elle soit pris. D'abord, la raison qui me pousse de venir vraiment faire ça ici, c'est vraiment les gens qui sont présents pour prendre de ma famille. C'est très accueillant. D'accord. Et avec votre typo des hommes de science, mais le monde est toujours dans le chaos. Mais le monde est... parce que Musau et ça, vraiment, la neige sengeli, ils ont toujours chaleureux. Bato nyonso basalaka awa bayamba bato nyonso bien bapesa bato mbote batuni eloko olingi soit na nini kuna biloko olia ou bien na salon awa en tout cas vraiment bakei ezalaka chalere bakiti kutu ezali wana bayambaka bato bafandi wana toutes les semaines il faut banouveauté na bakasete ezala epuis biloko ya kolia ezokota na Afrique Cameroun République démocratique du Congo na Côte d'Ivoire mais toza na esengo mingi mpo bato batondaka ebele epuis tozolongola mpe chômage eloko bato babosani tozolongola chômage na Hollande. Maman moi si moko muto azali kuna ndako. Azali kuna ndako. Maman moi si azali kuna. Au servir lui va vous mélater. Merci.
suka depuis akendaki aprometaki ngai kakotindela nga numéro ya portable mpona ozwa moya kojoindre ye mais ti sikoyo azotinda te azocomprendre te pourquoi soko ina besoin oku yango epana obengi passe homme de fait eza mpo numéro ya paster te olobelaki ngai soki naza na posa na ye soki naza na posa mabondeli nabengi ye aye mpona kosala mabondeli nazocomprendre te depuis akei azosala signe de vie te est-ce que azwinga na problème moko ya mabe ou bien eza vraiment nini nazocomprendre te likambo eza nini vraiment yango naako likambo te natuni soko azwaki nga na vision mabe ou bien soko ndenge nini nazocomprendre te apesaki yo message papa aloba eyaka boye ntango mosusu basi bapesaki yo message ngai ndoki te mama te kasi te mais l'église quand même azoya na ye en tout cas nakomona ewumeli mpenza nakomona ser wana ntango mosusu mpe akoti mabondeli po ye mpenza abimaka mingi ezali kaka epai na yo te ayaka mabondeli akendaka bisika ebele bato Visa.
kenda na lukela rombongo yo ye olie rombongo na mosne sea ba pe ba jua ba bengi ba voisin ba pe c'est code de c'est non ouais mbongo okenda kozwa what mbongo okenda kozwa visa ni di malchance donc na vu code wana na téléphone na combien na papier et mon choix il n'a posé que mon cas moi quelque part na me moucher na vu papier wana na sale bien allez na bois na code ngani zambe ya kusuna papa oza mkode mbongo tena papier mouchoir parce que vous avez fait des mbongo tena na papier mouchoir visa yo kanam te comment ça va mna kona on fait un bon dernièrement ah osena mbongo wana ni ile osena mbongo wana mona ni te elo te yoni oh boni ko papa ah yo kanam na yo kanam mine wala tani na pota kenga moko ba boti na yo na pota kenga moko papa na yo kura kama lai na tina kele show le visa. Allô? Oui, allô? Allô, oui. Bonjour, Djosko. Bonjour. Ah, bonjour, c'est visa. Bon numéro na yo? C'est le numéro na bengi na cabine de servir l'église na biso. Quoi Djosko? Naza kuta tout monde allo lelo te. Siko ka. Siko ka lelo ka tukuta ngana yo ka lelo. Ko ta lo bité. Ah, quoi Djosko? Lo biso ndenya, lo be go za ba le blum suna pas na, on est se comme lobi. Ah, so bon pe no ya na. Visa. Halo. Nini koko? Nini? Yo moini. Omoni nini? Ananipatra tadi. Te utuninga yuana ndenge nini? Omoni nini? Bona kojoza moto. Olubini. Nalipatwa zaidi. Bona koma kinanga kina kuna narubia patra la kaki. Koma kikuna. Yabano zungi sima po ubeta wa. Ponga neze mo senda nzambe. Usoro yamba Yesu. Ngai bo na yibite shoki na kuyamba ipana yo. Oyebi usoro perenga ina. Zashe. Oya brewana. Mokire komi kokende na suka ifoto mbona kabarasho. Oza mongala? Ndenge nini yo? Ba pona banda kumona ba pasteur ya wana Kongo. Na mona nanu ya mongala te. Ningi baza batu ya ba Kongo, ya bandundu na baluba ba Swahili. Ba mongo lokola bino nanu na mona te. Papa. Oui, mama. Oyebi ke awa siko ndo sai mabe. Sabra ko deborde. Kongo chasse wana. Na ebisi yo na mokande na proverbe 22 balobi l'homme président par le mal des lois. Kulinga tena la rgue au bloc à Samson. Ça va? Na ko appliquer na ko luka patron na ko luka yote. Quel est ton souci? Patron. Patron yanga yu bien. Quiconque sera ce que yo donc non. Yo sera ifunga inate yaona Bible. Celui-là qui sera pour vous une occasion de suite. Bolinga singa na libanga bokangisi na kingo bubwaki na mai. Amen. Voilà. Naza moto ya bilobela te bibendi. Soti inga naza msala usala bono. Bima. Papa Ndambe ozo sakana ne moto na Ndambe. Bima. Na yeko ka patron yo pete. Mais yangu ngana lubi Moko ya mwashi asa kukota otango nyoso. Ya pembe boy mwana mwashi moko mikolo nyoso ayakawa. Akuparla rangi kuna na patron. Leri moko shoke 30 minutes shira sikoti. Olobima ndenge nini? Mwana mwashi ya pembe bu ya kota mikolo nyoso awa. Akukite komi bilanga ngoba yango yukuzwa makabuto dimi. Sala yumu. Amenez vos dîmes dans la maison de Olemi konani. Beaucoup souka bino.
yango masere vija penda si aje sika kuliako tupinga na eti aina papa nani pato bano yanga na ebishakiyo ya mulimu bakomnani obus bakomaki na Ireland raf kalim bakomaki nasi de man bakomaki bon moni so batindi bloka na bango mingi babi comme ngana ja papa na bango ya mulimu ngai na tindina na bondela yango na ta yango na batino ko na komaki tina sekunda na bosha na kibalabala desi ko ta gora kachili comme pepo la kanga ibatolo na eko zonga kuna tongo pe awa bana bima kuna tongo na moni nani moni station za kana kuna biso wa bandi kotonga yango batse balule yango na bato balobito wana za ka spete mingi ko batolo ya makasi wana ko badestinali opala sodabu comme yo pour la kanga wana lobina leka mais papa batolo wana ça été belé nous ça va nous sommes oyo deja koto bati ozo banani oyo nani kalicho de Rotterdam aya tinda kipasi na minute Mbongo en tout cas, c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Quand on est bon, d'un côté, il y a du bureau, n'avancez pas dans la maison de même vie. Amen. La Bible a dit amenez vos dîmes pour que dans la maison de l'Éternel il y ait toujours à manger en abondance. Papa wewe ndio ndio mtu wa Bilobea. Na ukinanga koloba, mena ndio mtu wa poverty. Amen. On a fait sur na papa na kanisa kuki, bani na mfubaba kisa, ça va bien marcher. Ndani pia basi na hiyo sawa. Mbona tena oyo sokio pote kizo wala kipo bana na mtandiki. Mimi na ranjo bana. Bueno, tema ahí. Aguarda que por lo hacen la pericia que te lo vamos. No puede venir. Tú tan uso con tu nariz, tú que a veces que me pongo. Por ahí para ti, ya te lo puedo pensar. Okay. Así. Na nina bosa. Wone isika na tia kana she. Na she wana. Karo mai wo mone ngi to ko chaba toro we. Na mai zo tanga. Mone ba karo mai wana. Tum ko shan te bimba. Yango na ba to. So kitu ba bi mai bebe ba tega kabisa jaka ya po. Mais la question qu'a pensé bazo sala yango ya bien. Après, lobi, après. Papa, esi na pesi mbongo batol. Na yebi ke lokwa ba kobeta batol na likolo, bakawe ko bebe sute, hein? Ezanga moko te na pesa mbongo papa. Mbongo nga na za na ngweza mbongo ya faire. Hein? Iko bima kaka a tout tenter papa. Quiconque veut gagner sa vie, il perdra aussi la vie éternelle. Mais quiconque perd sa vie à cause de royaume des cieux, Dieu le remboursera. Amen. Donc si papa na perdre mbongo nyonso po par exemple c'est nga na nzambe. Comme ça na créé. Ça va merci hein. Soko monani na opesa. Soko monani na opesa. Nzambe de kumishio. Kama kama ndio ndio na papa pesi akoro na hiyo. Sasa katamba to yemo ka kwenda ngone Kristo. Hapa na ukina ngako roba nyoso na hivi. Tunaja mtu ya Bilobea. Kati yo tusheye waya na ngona ndako na nzambe. Amen. Papa ngana accordé ti. Na biso soko na zui.
nzela ya makolo mpona bima tala yaka zwa nzela oyo papa miti epe mesika na nga zwa nzela oyo so okati obima directement okokoma papa une église
bamona ke etana longo musala nazo ya mingi kiru de matinal oya ya midi na pokwa et puis moi les pamboli ya muke awa allez bamona ngali zuzu te papa bible lobi ofa okanzambe so nzambe pa oyoka esoni soni bapita ensemble nzambe pa oyoka yo soni c'est mieux kutuko bata mukili yo ka bango to meko okanzambe soni te visa ils sont ok prier n'est-ce pas pour représenter toute la famille nzambe zo mona ngata travers inyo fait la force inyo wala iyo kena kaka nzambe mona yo hazo mona nga hazo mona ta etanya Ini ni sababu ya papa. Ningi zana tuliso kuhama sita. Faut kota retraite. Maintenant tu kota 4 jours par semaine. Fondé zana faut kanganda ku la yo tani misune so na retraite 4 jours par semaine. Ko ba la awate. Ko tebo été papa ko tebo été. Ko to nzamba pambola ngai. Talira ngonga moto to lira biso nyoso a. To ngo kutu temps parce que tane kenda classe. Ozo obligé biso to ke hotel nzamba. Ya solo. Foto ibo wote to yoka tenga nayo. To yoka na te. Yoka ngana. Yoka na te. Yoka ngana. Na yoka ope mi. OK o gêné pour la biso nyoso mabe wa. Mabe wa fini. Mabe wa tuwa. Yiso mona na sira gêna. Yipo ebite ndiba ko okoti na pa parti na yo. Kia ni. Ngala yebi yo. Oda sentir no. Ato yebi nga sentir no na mabonde lite. Mais foto sembele to mi bale. Ko bolo wala nga solo. Papa to yoka na te. Bébé bon to yoka tenga na yo. Mais papa. Non, pas de il faudrait qu'elle ait préparé pour vous. Na mo kita yo kana. Na bona ngati ba pri. Papa retraite wala. Mais ngai ko lié d'abord o yebite na linga ko yamé. Eza sec. Eza sec. Eto banato ti buto o lié de. Bon 4 jours à Pamba, 4 jours par semaine, 4 jours à Pamba. Pourquoi quand on a pour Nzambe? Et on a na moneno te. Et on a na moté. Ngai 4 jours. Mais ça suffit. Na lié na l'hôpital et puis na église et beaucoup ensemble. Deka esen esprit na yo eza bianga yo za na se ngana na esprit et tout ça na ko kende bonga man ne ko lobe ko lo boyi ngana ba okende na ngai lo yo boyi no okende papa tika na ndako na yo ngana ba okende na hotel Nzambe na ngai ndenge mabete kende malamu na okende pour toute la famille. Alléluia. C'est bizarre. Comment on a rappelé pour la ngaï? Et les femmes sont folles. Alléluia, pasteur. Ah, amen, maman, déjà. Ndengeni. Voilà. Ah, c'est bon, déjà. Nzambe asepeli lisusu mokolo ya lelo ndenge eleki yo ozali nzambe na bafulu esengeli bato batondaka ebele lolenge batondi lelo papa songa lisolo na biso zala na ebande lokola alpha asemini na biso lokola emmanuel mpe sokisa na biso lokola omega papa na ngai mwana na yo moko oyebi ngai naza moto ya bilobela te amen ndenge ndiko mama bisa namonaki te oyo eza bazelisi mikolo ozongeli papa azongi mosala te azongi te nzambe ka mikolo osaba menase na nzambe ko mikolo osaba antuka mpo namoni obongi encore bambongo ya kobeta libanga pembeni ya nzonzingi mpo obongani na osala te mpo nabengisaki yo mpo nayebisa yo oyebi moto abomaka na mbeli bakobomani na nini na mbeli yo lokola oteyaka tokozongisa kaka na biblia tout doit passer par l'église. Mateya on a teyaki samedi. Ezalaki si Anania na Safira. Na acte des apôtres. Bango bake bateki lupango na bango libanda baiko kosa nzambe. Mobali akoyaka kufi, mwasi pa akoya kufi. Ezanga ite moto na lobi yango Bible motesa nini elobi yango. To bandi mosalo église oyo ezali vision na ngai. Na bengi bino ba collaborateur. Mais tout à coup c'est comme si beaucoup ignorer ngai. Beaucoup ko lekela ngai likolo na ukakinganya kende kote pona nini. Donc na ko récupérer ba misala na moni esprit ezo le nyao. Ozota mbuse église lokola orchestre. Ah, ok. Excusez-moi la parenthèse on a zo fongola.
soki wenge kabwanaki po babandaki yango na kibulu kibulu oyo ayebi te aza nani na kati ya orchestre lelo tosuki wapi bapanzani oui zera te napesaki nazorekipere baresponsabilité nyonso ngai napesa yo likambo ezali ozongiselanga balise nyonso napesaki yo ya bato wana ya poto bakotinda bambongo na bango mpo nakomi kobanga oyo eza lokola ozolia ngai na mafuta na ngai moko nga soso ozolia ngai na mafuta eglize eza yayo eza vision ya nani omoni soki otongaka ngai spéculation nyonso nazoka eza yo oui olobi eglize ya nzambe okoloba te keno eglize na yo me nzambe yo okembala moke epai ya nzambe donc selanga lise na bakombo na bango nyonso ndenge nakomaki ya liboso nayebi ezalaki rafu kalemba mibale ezalaki paster nani espera matombo pesanga ilise wana yango namoni bozochange l'église ngai kuta ata senete nano nasombi te me bino boso yo mondimi mobali na yo mosala zwi mosala te yo mondimi tala senete nayongi ya faraon totie nzambe wapi epuis oyo nyonso to eza bafrui ya nzondingi nyonso wana eza bafrui nango me ngai nayebisi bino sikoyo boye mpo ozwi otei ya nzondingi 10% ya paster awi mpo ngai ya ngai soki nake nazwi ndai nabongisaka bamatolo karo place nateyaka wana ese pasuki bakotya marbre mbongo wana ya bamarbre yango zolia soki tokontinue boye nakokoma na évangile ya samson ateyaki liloba te samson azalaki na makofi oui comme évangile ya hyperkite tokanga miso tobondi tolo soko okeye esika ozwi mbongo 10% na église tiens qu'est-ce que c'est comme une histoire po toosambela nzambe nase na ntongo ya lelo nabwakaki mabolongo na ngai nase nafungoli mbanga na ngai nayebisi yo naza moto ya bilobela te yo moko moni nzela oyo tokomi kokota nakosenga na yo molimo na samson oyo alingi akende libanda tokozongisa ye na bahyperkite amen kende kosala misala mosusu na biro toki banani baye wana kabisa oyo encadre bana wana ya nani zonga nani bo ozosala fiere bo ikumi makambo moko donki namoni kaka moyete mama mikolo nyonso bodu baada tukuma wana Kinshasa mikolo nyonso yakendaka kaka kumela masanga no kodite
Kisamaki mikolo nyonso action lutoko. Usombi vere moko bapesi yo mulangi mbimba koka. Mikolo nyonso kaka biloko wana. Semeke bilone esexanga. Na age na openza no soko mikoko bo sela yana ngazuwa ntuke. Samaki ngai na dingaki kuyena kichapa te. Usaku yuka Tala na kukumila demisiti. Demisiti mwana nde kunanga na bukuli business. Na kukumila ye kuna Londres iluku ninya pasi kuzanga atindila ngai kaka biye na yembara mukwali. Biye na kena ngai mbabu kuna mboka. Yoza kana bilobe. Demisiti business angozo kumisa. Zaki ana kishasa. Naziba marchandise solo bloka véritable na pesi akete na boutique na kuna Londres azwi mbongo azongisela nga mbongo te asalela wapi demisiti oyo mwana nde kunanga tika biloko wana yasa te tika na yukaka ngala za awa kubwana awa ngala kubwana awa kishasa toza na mboka te oyo koganga boye lokola ndengo lingi ato ana kishasa oyo zosala babenga ngo tapage nocturne samaki uza mwana ngana bosi uza mwana ngana bosi yuna bafani buza model moko keba mengana uzobanga yo zonga komibangisa te kwa tika biloko wana ngana kuzela yenyi yena yo yawa samaki ngai moko na yebi nengeni na kudresser ye o dresser ye la moyo yo penza semeke zokola te tokena soto kende kulala toketa kende kulala waya kokangisa nga ba police awa tala ana kishasa soto komi ba era boye bazoka bosa makelele ba police ba waya kokota kwana na ngai kasikota na yo ngana kwande na ngai
enfin. Tata. Pour maman Kale. Où est-ce qu'il y a? Bonjour papa, bonjour. Panda. Papa. Il y a une invitation pour elle. Moi je vois qu'il est caca. Il est caca. Il est caca. Il est très bizarre. Bon, Nanda Kouyango. Nanda vraiment. Koko na ngatanya aza malamu tanya ede ekuta ababa abana yao adede 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 papa tata John hadi 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 bana mikeba zelaka ndengi wana Yandi mos soki nga na bengi yo tozwi mokanda ya papa kulutu ya mwasi na yo ndeko na ngai Gonano atindeli nga mokanda euti na mboka alobi ke papa ya mwasi na yo aza kotungisa ye mingi kuna na mboka kutu papa Bodo awa naza koloba na yo Bodo azali awa na Kinshasa aye mpona probleme ya mbongo ya libala ya mwana na ye papa nga nakanisaka likambo oyo osi osilisa yango naloba na yo mbala na mbala meta na mboka kuna sikoyo bafamille ekomi mobulu koswana mikolo nyonso to bongo mwana asilisa makambo biso toyiba te ntango alingaki akende osilisa makambo ntango wana makambo ya mosala esilaki te papa silisa makambo soki mwaye mwanani po libala ezalaka ya nyongo te oyo ekomi na bitumba kuna na mboka eya koluka makambo naboyi makambo ngai naboyi makambo omoni ye baba na mama nga nazoza ezozotuku emwana mokete ndenge azoleka ndenge ezoleka na mboka eboyebi nazala na volonté ya kosisa emakambo tout. Mais gloire à Dieu, et je vous apprends que Ngara Nana Bokilo Nabino et visa. Nzinza mazo azo Pamua. Et visa penda côté na yenda 5 sur 5. Et puis Emakaka. Makambo. Emakaka. Zwana numai makambo. Et ma camongo, en tout cas, il est bien. Et visa zoya, et sur la route de prière, retraite. Et pas et des jours, 4e jour, c'est un cookie, et dans le ya, bon, et tout un bongo, et tout et ma camongo, il y a le monstre. Au lobby nangai, visa sali déjà 2 jours. Quand j'ai une retraite, on sort à 4 jours. Ouais, normalement, et chaque semaine, et visa comment, et vous gagnez retraite, et pendant, et 4 jours. Et ça va y venir, et ma communauté aussi là. Bon, et papa, on a benda, n'a compris la tête. Et visa, aïe, pas nangai, n'a pas dit, à ma communauté. Naza est conscient. Il faut être aussi les savants. Et comme il n'a pas Yandi monstre. Heureusement, papa. Yandi monstre. Yokanga. Et là, 4 jours, il n'y a pas de terre. Yokanga. Il y a un tout dans Yandi monstre. C'est ça qu'on comprend. Yo lobi nangai. Visa salaka 4 jours na retraite. Chaque semaine, la pause au sur toi, salaka mikolomine. La retraite. Yo tika la yo mon nanda. Écoute, je dis que tu prêt papa et on sait comme ça une semaine. Ngoloba misala ya ndako. Na kati ya ndako misala nyonso tu yo mtu za kosala ngo. Et papa. Et qu'est-ce qu'il y a de madame tout ça? Hein? Tu trouves ça normal? Ah papa. Papa là. Et vous allez trop loin. Papa. Et tant maman ça qui n'a c'est rien. Si yo papa, excusez-moi dans le bataille yo.
Kokolamba, mais non parce que c'est césarienne, mais pour des raisons spirituelles. Ça vaut la peine, papa, parce que papa, likambo ezali te, oyoki? Ata kutunga na badi tata na yo mukolo moko tenga na tiki mubadi na ngai ya mbetu, ngai na kela tata ndako tsangu. Asa cielo, to asanke. Tala, papa. La busanze, sanze. Twama puta ya mwasi na yo bana kulata. Kata lu pesa ye po ye mutabadi ko lukilo mbongo, yo kubadi la ye. Tata nzami na puta tami badi. Maman. Mais maman n'a eu à ça la raison. Moi je ne peux pas comprendre. On est maillot que moi si yo bali na mbongo. Non, maman, même ça moi je ne peux pas accepter. Hein? Moi si yo bali na mbongo atika on anda pendant 4 jours. Il y a que kovanda kolala yo nanda. Papa, et ça vaut la peine. Et parce que prière na yewana. Et tout tungai. Foyer nangai et comme il est à l'aise. Na comme boy. Mais quand c'est prière. Mais qu'est-ce qu'il a dit? De mauvais. De mauvais. Kamata. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? C'est ça. Disque d'or à non, qui sinon on m'a tiré au bas, mais non, bâtissio. Quand on parlait maman, on a disque d'or à ça. Ah, ok, là. Allô bien, hein? C'est à la une chambre, ne sais pas là. Tout à fait, on a fait vous répondre à Nini. 23h, on a monté na kangi porte là. Na la monté 6h, bandana boanja wa siko yo. 8h30. 7h30. 7h30. Hein? Bon, ala la go. Asa moi si emso la muki ava biso to la muka abimi akei. Ngamu tunafungula ndako, fungula, ngamu tunakanga ndako. Fungula la kina ngai. Na tongo ngamu tunafungula ndako. Ala la ke payo. Mais nga soko na zo pesa conseil na bana, yo za ka contre pourquoi? Ça c'est eza question contre te. Moi na passé à koli, asa bina âge adolescent. Busiko kolanda kanga moi aboti wat. Hein? Asa passé à koli. Siko to sani. Te visa ye wana lelo yo avwandi na kati ya ndako libala na ye. Soko kutu yete visa berengana vanta sina zong samuli oyoki donc ndenge asa kole na ye na sana parole moko te ya kolobela na disque d'or sikoyo to bo ola mukelo kwa na zuite visa siko kwa zwe libala e komika ka visa okoma ko exposer mwana visa siko disque d'or ake lukelo maladi akufa po yo tata ozwa na bien oyebi conséquence nini yo ngana zo subir na kati ya famille ngai conséquence nini visa ye wana mobalo yo la ke sakanga ye wana zwa visa tiana ndako tile lwa pesa ta kazi masa mame lelo yo lisusu olingi disque d'or atambula ke sasa mobimba tiaka ndoko zo bikumba tu wana charge nyotu ezokite na mutuna ngai oyoki bakoye kobenga ndoki ngalelo ndoki grave kazana ke sasa pona ni bakoye kobenga ndoki so pona mobali ya visa botika papa na ngai nini tatona sala te pona yo tato yo soko liaka famille na ngai ye liaka te soki ngai na melaka famille na ngai melaka te mami conseil yango na zo pesa na bana lelo na longisi na pesi tor na mundele to pe faute na mundele mundele lova français tel père tel fils non c'est la terre mère et la c'est la terre fillette engela sanini oyoki siko ngolo bani te yo na zula yo wa nazula ga yo na kwa ya zandwa munene na kwa tango bana bakomolanda ezale kasi zandu bateka kazandu basala yoki nkita nini usala serenga na zuwa ka yoki nkita nini banda ko e bona zandu na banosani nazona d'abord yoka pesa ngambongo yoki zatikile nazona banosani pesa mama mela kisa pesa kisana on a la dini boy ko sakana te ko kanza te na zo pela na zakele kopia ko tiendi ka yo siko okomi ko na yabi yo pesa ngambongo ka tikile mbongo batikile disque don na pesa yo papa pesa ngambongo usana ngoni nalobe na yo pesa ngambongo wana pesa ngambongo wana za kontete mwana pesa ngambongo likita wo musana bandeko na yo ekoluka boya ko lia ngai boza ko mbongo ngai banyongo bonyongo na futili zela mwana bino visa mta pesa kango banyongo boni na kati ndako yo bazo ko terme ngapa ka disque do
nango. C'est ça. Eh. C'est ça. Oza kokufa te. Mena na ki. Vagabond. Ikamute. Soki nga bakoboma ngai yo melaki. Yango wana. Omoni. Etali ngai sute. Mena kokufa ikona ote to bota mama mokolo moko te ba les amis. Alors bien. Bongo yepe bizango mobile na ya zongo. Okumi danseuse. Hola. Uyila kabuite? Sikona elingeni. Ah! Msambi rupangu ikumi poto poto. Buyi vraiment ukota petit pa ya patron. Papa etali yo te? Etali ngai te, hein? Etali yo ata jour moko te. Bana bazanga adresse. Etali yo ata jour moko te. Ah. Nayebi so bima ya vi na ngai. Yango ngana asa camarade na yo te. Oza papa simple soki kibo papa. Ndo ye awo eli musala na yo. Nga pe nayaka makambo na nga. Ankalimbisanga. Nicha binesika na yo. Hein? Buite yo lubati usambila kati. Oh, non, non. Kosambila nange etali yo te. Etali ngai te. Yipe mutu ojije nga te. Ebe ngo lupango yo sa kota wa. Ya yo? Papa Tito. Sika nzamba jije nga ko jije nga te. Une ebisa wo. Ezamba suka. Non, etali yo te. Banda lelo yeba yango aza mwasi nanga. Merci papa. Donc lopango yo ye responsable. Maman ya ndako oyo ye. Ndako. Mais oui, mwasi nanga aza responsable non? Merci patron. Merci maman Limbi Sangai. Na se comprendre. Merci.
moyena pande yate ngana yake ko ye pa na tata o to sola ki mwa solo na mara mo kwa iye lo kwaza kama moto na mabamba na kasura confiance na motano moto na mabamba etindo ngani tinda kiyo na lobi na tino boye bisa baboti onayo bapesa mo na yebisa kiyo na yebisa kiyo mama nalobaki kamera kasi yanga toli so ni ya bino mibale batala bingambe mibale bako dinga bako sala makamu ngaza ni mama yi ngaza problème ngana sina nini batatale bakuni kando nako pesa yo wote ya tuzo kuno simba mama yini ato baba simba kasi magambo ekomi na suka te manjoli njojo na bino penga na leke mokanda wana kwa pesa baboti ona baboti na sena tokobi pembeni soki kaka bango balobi wi ata balobi lobi nga na ye na probleme batata na ye balobi balingi makambo nyonso esi ndenge ayayi wana wana likambo akoba aya yo na yo babengi oyo ya swisse abengi oyo ya bruxelles abengi pati mobenga alobi ayebi nyonso Djosko oza na mbongo etali yo te makambo ya libala na yo etali yo te alobi ye moko na feti moto akokipe mwasi na ye merela koreele alobi mpona okolata ya mwasi na yo chatali switzerland alobi masanga etali mama nyonso tu babengi liliani kakoma alobi yende moto akolibwe esali ete mais maman je suis quand même responsable non etali yo te etali bango te responsable mbongo na yo kandana sala makambo mosusu merci